tokozwa na point ya suka nde tokolobela makambu ya botongi. Batata ba mama ba kimbangiste bandimi Afrique du Sud, bandimi ya tata Simon Kimbangu kiangani à travers le monde. Biso tozali se bobele ba panzi sango. Tozali obligé ya koloba. Vaut mieux to kufa parce que tolobi vérité, nzambe akoti ya biso na esika ya kimia. Que to garder vérité et que lingomba na ye des années tozali ko tournoyer place moko. Biso tozali en Afrique d'ici à part ba docteur o tozali na bango na batu mususu bazali ko sala business. Nani azala mukanda ya malamu. Tozali na yango te. Bana ya poto basala ki défi. Ba défier papa Simon Kimbangu. Nyoso papa Simon Kimbangu apesa asenga ki bango bapesa ki. Ta lelo bana ya poto ne bakoma kokita na nkamba. Délégation soki eza kokita na nkamba ya bana ya poto. Est-ce que biso awa Faki na biso kaka Johannesburg Diriba tosi to sala ta délégation ya 10 personnes. Fliki na biso ya Cape d'Afrique d'ici de awa. Est-ce que tosi to sala ta délégation ya 10 personnes? Jeteki na biso ya Afrique du Sud. Est-ce que tosi to sala ta délégation ya 10 personnes? Koreki, MSSK, ba mouvement nyoso pe association, même bambuta na biso. Est-ce que basi ba sangana ata 5 personnes et 10 personnes ba kei na nkamba pour na ko présenter lingomba na fête moko quelconque. Totala mambo bana poto basala. Afi d'ici de ya musika te na nkamba, afi d'ici de ya musika te na Kinshasa. Il faut to fongwama. Il faut to fongwama. Tokoti na troisième point tozolobela makambo ya botongi. Papa lobi totonga nkamba totonga pe bisika tozali. Nankamba biso na Afrique du Sud. Tosi totongini. Parce que batu bazo tomboka kaka. Oh papa bakosi ye bazoye bate ndenge nini papa azwi likanisi ya ko changer batu complètement. Papa azwi likanisi ya ko changer batu complètement. Et puis c'est des bandades. Et puis c'est panique. Mutu mususu depuis banomaye nanu asibisa kuwana te ya kolobake. Depuis azaki pasteur balongoli. Et puis kolongola yango pe nanya longoli papa. Et puis atie pe batu mususu. Nenge toza komona a na Cape Town. Batine biso mama pasteur azalaki na biso awa akei papa akangiye asali formation pastorale azui cours nganga nzambe papa ebisi ekende tambwisa paroisse wa. Et biso tozali kotelema. Papa, bakosi papa, basali boye, balobi boye, basali boye. Nani ayebi yo ete bakosaki papa ou bien bakoki kokosa papa. Papa na Brazzaville, tango aye ayebisi biso 2023 to bandeli à 0. Peut-être ekoki kozala pe ko bandela na biso à 0. Ba nomination esalemi presque partout. Ba nomination esalemi presque partout. Kaka biso na Afrique d'ici. Ndeto se to contester. Kaka biso na Afrique d'ici. Ndeto telemi. Kaka biso na Afrique d'ici. Ndeto sali ba makambu oyo tokoki ko sala te. Ce qui est grave. Toye ko bomananta batango toyoki ete lettre tozwi lettre ya suspension ya ba nomination wana. Oye salemi epa ya papa na biso directeur ya cabinet ya papa Landu. To bomintaba to lati mandalala. To mibengi pe ba wazalendo. Est-ce que ça fait partie ya doctrine na biso? Est-ce que ça fait partie ya coutume na biso? Est-ce que ça fait partie ya idéologie kimbangisi? Biso tozaba na banganga nzambe toyebi ete ba papa na biso basala bango ba imitation auti Kisangani ake na Goma, auti Goma ake Boende, auti place boye ake place boye. Tout ça majorité ya banganga nzambe ebele o basala kina papa Diengenda, o basala kina bamvola misatu. Soki olandi okoyoka yango
akenda na place boy, akenda gemena, akenda boy, asala, atambola ba place ebele. Contestation ezalaki te. Botindeli biso, passer oyo, toyebi ekutu te, esika azalaka, tozalaka kutu na confiance na yete, mais non! Wana ezali coutume na biso te. Wana ezali coutume na biso te. Même ceux qui ezalaki na ba irrégularité, on allait traiter de ba irrégularité wana de manière stratégique. Mais ya kolobake ba audio, ba vidéo, ba makambu et panzani mokili mobimba ba moniete tala mokonzi abule tata Simo Kimbangu kiangani ba kosiye anome batu moko boye oyo ba ebani kutu mon ba tata ba maman ezali grave. Ezali grave. Au moins que toyeba lingomba te. Mais soki toyebi lingomba tozali batu ya ko éduquer, ya ko encadrer bandimi, ya ko orienter bandimi, ya ko maîtriser bandimi, ya ko teya bandimi, ya ko lakisa bandimi, doctrine na biso, ya ko lakisa bandimi, bokoko na biso ya lingomba ndenge zalaka, ya ko lakisa bandimi, kinkulu, kutime ya lingomba. Ndenge touti kotanga na ba règlement, na ba nini, na ba article mususu ya lukutakano awa, ezali kolobela na biso, ezali kolakisa biso ete mokonzi abule soki a nommé. Mokonzi abule soki a porté nomination et pas ya bato. Toko gérer lingomba na défi jusqu'à quand? Toko gérer lingomba na kosua na jusqu'à quand? Toko gérer lingomba na ndenge oyo boye jusqu'à quand? Ndenge to utaki koloba, tozali kokende na shit. Ya émission na biso ya mokolo mwa lelo. Troisième point ndenge tolobelaki, problème ya botongi. Totonga nkamba totonga pe awa esika biso tozali. Je crois que awa na Afrique du Sud, na Johannesburg, ndako ya liboso esombama wana biso tango mususu nanu tokomi te. Deuxième ndako eye kosombama biso tozalaki déjà. Et troisième parcelle yango eye kosombama na Johannesburg, place lingomba ezali, place oyo pe bandimi bazali kosambela mikolo nyonso. Kosomba ndako awa na Afrique du Sud ezali li panangu bate, ezali ba effort moko boye consenti, ba effort moko boye discipliné pour to réaliser likambo wana. Mais motuna ezali ndako ya liboso tosombi, ndako ya mibale tosombi, o ezali ya misato. Neti oyo tozali na yango pour le moment, totekaki ndako oyo tozalaki na yango, o ezalaki na kati ya avenue, nde e permettre biso to sangisa mbongo po to somba esika oyo tozali na yango lelo na Johannesburg ezali ya munene. Est-ce que na nkamba tozana mabele? Est-ce que na nkamba tozali ata na mabele ya koloba ete totindaki délégation eki ekutani na papa Mbenza bapesi biso mabele, tosali mwa fondation et puis tokomi kotonga malembe? Est-ce que na nkamba tozali na mabele ndenge bandeko na biso ya Lodge, ndenge bandeko na biso ya Kananga, ndenge bandeko na biso ya 3 secteurs, ndenge bandeko na biso ya Europe, ndenge bandeko na biso ya États-Unis, Canada, Amérique bayaka kosala misala na bango na nkamba? Est-ce que biso na Afrique du Sud? Parce que soki déjà toza na possibilité ya kosomba lupangu awa une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui veut dire mbongo oyo toza kosombela ngo lupangu awa toki déjà kotonga pe na nkamba, parce que nkamba mabele ezali ya ofele epa ya papa Mbenza, et puis mabele ezali ya ofele epa ya papa Mbenza, et puis sima na nkamba ezali cher ete ndenge awa makambo ezali cher. Ce qui veut dire ezali ko lakisa ete tozali na affection na misala oyo ezali ko salema na nkamba te. Tozali na affection na makambo oyo tata Simo Kimbangu azali ko senga biso na mboka ya nkamba te. Ya koloba ete totonga nkamba, totonga pe bisika kozali. Parce que kotonga nkamba nde ezali na bilaka oyo ba papa batikela ki biso.
Papa balobaki botonga nkamba po ete bilaka ekokisama. Soki botongi nkamba te pasi na bino ekosila te. Papa balobaki te ete botonga nano esika bozali liboso. Kotonga esika tozali ezali mabete, mais il faut tolakisa attachement na biso, affection na biso pe na nkamba. Est-ce que tozali kolakisa pe affection na biso na nkamba? Soki tozali kolakisa affection na biso na nkamba, nini oyo tosi tosali na nkamba, oyo papa akozala confirmer, oyo bandimi bakoyeba ete pasi oyo biso tozali komona ba misala ya pasi, ba makambo ya pasi ya kotonga awa na kati ya Afrique du Sud, tozali pe kotonga na nkamba po papa apesa biso makwambo ye. Omoni biloko wana misatu nde ezali ba problématique o tozali na yango na Afrique du Sud. Misala ya nkamba, respect ya signature ya mokonzi Abule Tata Simon Kimbangu Kiangani, et puis banganga nzambe na biso bayekola to baluka ndenge nini bakoki koya koyekola na kati ya mboka ya nkamba po bazala na maîtrise ya idéologie kimbangisme, bazala na maîtrise ya doctrine na biso, éthique na biso, na lolenge lingomba etambolaka. Ezali na kati ya bamikanda, tozali na bamikanda ebele, oyo ezali na possession na bango, esifi kaka babanda kotanga yango ba mettre yango en pratique. Soki bazali na yango eke batanga kate, ce qui veut dire bazali na affection na nkamba te, ou bien nkamba te mutu ezali ko diriger bango, ou bien nkamba te mutu ezali ko tambwisa bango. Donc voilà batata ba maman. Et si ka tokokende ko chiter na émission na biso selon ba réflexion na biso, ndenge to uti ko sala ba réflexion spirituelle oyo to lobeli ba point misato. Je crois que mutu na mutu à comprendre problème en Afrique du Sud. Na côté ya botongi, soki to lobeli susu to bakisa. Biso awa na Cape Town. Tobanda programme ya botongi depuis 2010. Depuis 2010, tobanda programme ya botongi. Mais awa na Cape Town, nanu totongate, nanu tosomba place te. Toza na place o tozali kosambela lelo. Mais avant to koma na place wana, makambo nini eleka. Tosala ba tintani extraordinaire. Tosala ba quête d'ensemble moko ya makasi. Avec mobilisation na sensibilisation, oyo bambuta bapesa ki epai ya bandimi. Balobi ete tozwi esika, tosali na mbongo ndambo ezali, tosala batintani, bandimi basali volonté ya koloba ete tintani wana esalema ya makasi. Tintani ya suka tosalaki na Cape Town, ezalaki mpona kopesa coup d'envoi na mbongo oyo tozalaki na yango depuis 2011, depuis 2010. Po ete toya kopesa lokola deposit po tozwa esika wana. E lelo oyo réalité ezali nini? Réalité ezali ete esika wana nanu tosombi yango te, esika wana nanu pe topesa deposit te, esika wana ti lelo tozali kofutela kaka. E monta oyo tozali kofutela ba plus ou moins 11 000 rands. Ezali mbongo ya mukete. Ezali mbongo ya mukete batata ba mama. Mais soki tozali kofutela eke bankonzi bazali kopesa biso éclaircissement te na oyo etali programme ya botongi, toko evre na kati ya makambo oyo jusqu'à quand? C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité. Soki oyebisi bambuta ete batu ya botongi baya kopesa biso na nos rapports, tosala kakiti ya botongi 2 fois ou bien 3 fois par an. Mais jusqu'à quand toko demere na kati ya ba ignorance ko vivre na kati ya kobatama, c'est-à-dire il faut to fongwama. Éclaircissement il faut ezala. Soki toza kotonga nkamba te, awa toza kotonga. Mais soki to kotonga awa, kotonga ya awa ekozwa biso combien? Plus ou moins 12 ans, 13 ans, toza na processus ya botongi. Jusqu'à maintenant, éclaircissement, explication claire ezalaka te à ce qui concerne botongi. Est-ce que depuis to banda programme ya botongi,
ba information mususu tozali na yango na possession moyen ya koloba yango na nini ezali te na ba etandoike ezali te. Ce qui veut dire lingomba na biso de manière générale ezali kosenga réforme esalema na toute instance na niveau nyonso. Changement il faut esalema. Batu o bazali kotambwisa biso batambwisi biso pendant combien des années? Nani yango alobi ete bango bakoki lisusu kolongwa wana te ou bien bakoki kotiela biso bato mosusu te? C'est ça le problème. Alors lorsque les choses spirituelles procèdent,